mbote lisusu bandeko na ngana bandeko oyangai tokutani ndenge tomesana kokutana biso na bino nalobaka na bino likambo eza ya contrat signa etani na Kinshasa la capitale tokomi déjà le 25 mikolo ekokende le 25 juin 2018 mikolo ekokende malembe et voilà bandeko na ngai lobi ezalaki ouverture ya ba bureau pour la réception de la candidature. Samedi, il y a la convocation à corps électoral. Maintenant, quand il y a convocation à corps électoral, comité laïque de coordination, comme on a danger na kati. Danger on a comme on est Kamounine. On va aux élections avec un fichier. Ils en ont pas problème. Avec 7 millions à peu près, il y a batu o bako kite batu malamu tena kati affiché selon l'OIF. Tozo kende na élection. Namboka o de crispation et c'est limité, de crispation politique tel que convenu à Saint-Sylvestre na Korwana ya 5 ans. Tozo kende na élection avec machine à voter. Oh, bah, te payer, bah, condimate. Voilà au moins la crainte du comité laïque de coordination. Yango, comme sentinelle, les peuple, lobby babimaki, balobaki. Maintenant, quand tu vois la l'église catholique, ça c'est d'un côté. De l'autre côté, il y a KCC. Pour la KCC, plateforme électorale, bango basali na ba protestant, na ba armée d'Isali. Bako kende na maponomi avec ou sans machine à voter. Comment ça va se passer? Même les politiques en Ouazala qui des fois vous contester, bako contester na moi na butu basalima kamusus. Mais les bande de konangai ezala qui kotoka de partout. Bato bako kende ko déposer ba candidature. Bambunga tala ba jeune kolata ba drapeau ya ba parti tala ba jeune kolata ba écharpe ya ba parti politique sikona komitu na bande konanga tangu bino bilenge likolo ya 1000 francs 2000 francs olati drapeau ya parti politique oyo moni qui n'ont pas été capables à améliorer social na yo. Lobinde ndeko Eliezer lobela biso tala tozonyo kwa matoko sala misala bako futa biso te. Nous sommes dans un pays où na Elsa Kibino un groupe ya jeunes, il y a un mouvement citoyen babeni mwana mboka ba manifester parce que bapaya bako sala petit commerce contre la constitution. Même ba moto ba pa ya ba comme ba chinois moni chinois ye wana na moto bana wana bazakuna na Pékin depuis le vendredi ti lelo bazakuna na kati ya boloko quand le fungula Pékin. Mais bana wana ba déposer qui lettre d'information. Ba lobi tozo salango pona ko protéger constitution ya mboka na biso. Ba ke musikate makamuteke o Kabila kende deuxième mandat ezalaki na kati wana te. Ezaka le fait que ba paya ba ko sala petit commerce mais biso ba jeune en tant que ba congolais tozali ko manifester après avoir déposé ma mémo. Ces enfants-là sont en train d'être là-bas. Moi-même, je me suis déplacé pour nous là-bas. Et il faut benga oyo. Il faut solo na oyo. Et comme il y a kotambu satambu. Quelle est l'infraction entre celui qui viole la constitution en pratiquant le petit commerce que vous protégez, na bana wana ba Congolais qui ont pris conscience? Ça nous écœure un peu parce que vous voulez faire peur à tout le monde. Il faut batambola
finalement, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez amener tout le monde à se révolter. Ça nous fait mal. On y sera encore aujourd'hui. Ceux qui vont décider de continuer à makala, d'accord? Ceux qui vont continuer à biceps. Ça c'est vraiment un problème de marche. Donc il faut tout ça autant de démarches pour que Botika, un Congolais qui a manifesté pour protéger, défendre la Constitution. Il faut arrêter tout le monde. Bakarbone Bokanga Bango, Bazakuna, 6 mois, les lots. Vous voulez mettre tout le monde en prison. D'un côté, de l'autre côté, vous voulez les élections. Ça nous fait mal. Et je pense que il y a possibilité. Il y a côté Labino. Moi, ce qu'a été la manifestation de ces enfants-là.
ce qui s'est passé aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe dans notre pays, concernant les expatriés, entre parenthèses, les étrangers, nous avons constaté que les expatriés marchent à l'inégalité de notre loi dans ce pays. Et concernant aussi les articles qui nous autorisent d'informer, où nous, les Mwanamboka, nous avons eu l'initiative d'aller d'abord déposer les mémorandums au Premier ministre, au président de la République. Donc tous les ministères, ils ont été informés. Donc nous avons des documents entre nos mains. Et enfin, nous nous sommes dit de sensibiliser tous les Congolais, parce que c'est l'intérêt général. Qu'on soit tous ensemble dans de riz pour réclamer nos droits. C'est quoi nos droits? Les lois sont claires. Les lois nous disent que les expatriés ne peuvent pas exercer les petits commerces. Les expatriés ne peuvent pas faire le moyen de transport communément appelé Wewa, moto. Les expatriés ne peuvent pas spolier les biens immobiliers. Les expatriés ne peuvent pas outrager même les autorités. Compte tenu de tout cela, et nous avons remarqué que l'article 63 nous autorise de privilégier cet environnement. Biso toali bana ya mboka oyo. Pe mboka oyo yali ya biso. Biso bana mboka oyo. Totelemi pamba te na mokolo lelo. Po ete tomoni mabe ezali koleka tango nyonso na mboka na biso. Bandeko babengaka bango ba expatriés. Bali na situation oto bengi irrégulière na lopoto. Bali pena ba mikanda te. Bali ko sala ba commerce, petit commerce oto bengaka détail. Bali ko kumba ba taxi moto. Bali ko sala nyonso oyo mobeko lukinzi ali ko pekisa bango. Na yango biso bana mboka to bakite na mokolo ya lelo. Bana mboka nyonso. Wayebi ete ali ko privilégier mabele na mboka na Congo. Wayebi ete mboka esengele ke liboso parce que kita ekole ezali ko matate pona bato pe balingi ko cha ko mema makambu na lolenge ezali te. Balingi alimate ko ta mboka na biso to esengele to telemo to ba ete non na bato alolengo. Bato yo bali na ba situation irrégulière o bali na mikanda te o bali ko boto ba Congolais ba mapango bali ko to samibi ko mboka na biso te esengele bazali banda na mbala moko. Na yango biso to kenek to tira ki ba mikanda na biso na ba autorité compétente ya mboka o to bisa ki bango ete to lingete bozo ba mesure ya malamu po te mboko kende liboso na lolenge na situation ba ndeko bazali ko sala kasi bango pe jusqu'à là ba répondre ki biso te kasi yango biso ba mboto ba ki ete to kolala te to kopesa combo ya opération moto bengi en opération to sami beko esengeli to legalandera ba marche po to ebisa bango bande ko esengeli botika esengeli boteleme na makambo ali ko na mboka na biso pe oya to ko to sami beko te esengeli azali banda ya mboka o na yango ndina mokola lelo biso bana mboka to telemaki lelo le 22 pona ya ko réclamer yango kasi a ma grande type to kamwe na mokola lelo bande ko ya pulusu pe to tikela ki bango mokanda po ete baza na biso longo ba sécuriser biso to kende malembe tinde inde tie pa ya mwana mboka ande kimbuta kasi bango ba meki na ko intercaler marche na biso na ko sala o ba ko sala po ete bango ba ali ko ba te nini o biso to ali ko luka parce que intérêt ezali ya biso moko te ezali ya moto nyoso to azali congolais même bango ba ali police nationale congolaise esengeli ba batela biso kasi ba panza biso te to ba brutaliser biso te de milliers de personnes o bazali arrêté parce que to zaki masse full ya monene to ebite ba susu ero bazali wapi ba misusu pe bazoka ki baza na bopito kasi yango biso bana mboka to ko lo babwe esengeli na bande ko na biso bazali banda po ete ba continuer liti oyo parce que biso pe to kotika yango te po to ali na posa ete mboka o esengeli ebonga esengeli échanger na ba bisika nango nyonso. Ils arrivent ici, ils ne créent pas de boulot. Les Congolais sont là, les Mwanamboka sont là et ils ne travaillent pas. Et là, les journaliers qui sont en train de travailler, je peux vous informer. Je vous donne l'exemple d'une entreprise qui se trouve sur poids lourd. C'est une boulangerie. Cette boulangerie appelée communément Pain Vimba. Les journaliers qui y travaillent, ils ne gagnent que 2500 francs par jour. Donc tu entres de 7h à 19h pour qu'on te paie 2500. Les transports actuellement, c'est aux enchères. Et en dehors de cela,
Si quelqu'un a 2500, il va manger comment? C'est comme ça que le Mwana Mboka est là, pour que toutes ces entreprises respectent les lois congolaises, parce que tout Congolais doit travailler et on doit les payer, il doit bénéficier d'un salaire satisfaisant afin que sa famille puisse bien être nourrie. Alors aujourd'hui, nous avons marché, le constat est amer. La plupart des gens qui ont été arrêtés, nous demandons à nos autorités, parce qu'ils sont informés, nous leur avons informés, nous leur demandons à ce que les compatriotes congolais soient libérés dans un délai bref. J'ai vu un certain Mwana Mboka Gilles, j'ai vu un certain Mwana Mboka Jacques, j'ai vu un certain Mwana Mboka Gelor. Ils sont au nombre de 3 que j'ai vu comme ça, mais les autres parce que c'était une masse, on était nombreux. Bon, à ce moment, parce que nous avons été éparpillés, les policiers étaient là, nous n'avons pas un président, c'est un mouvement citoyen, vous voyez ça? C'est un mouvement citoyen, et dans ce mouvement, tout le monde a un même degré. Voilà. Donc, batia batu kraka. Awa toyoki baende akembandaka. Aki asali ba meeting, asali ba marche et tout ça. Toyoki nini liki. Iloko mokote. Mais ce qui mutu mususu asali est comme un problème. Na Lubumbashi, batu ensemble ya Moïse Katumbi. Pona basala manifestation na bango basengi bakende musika na zamba. Et comme style ya batu bakende na zamba. Bazala na kati ya cité te. Mais quel que soit ça, toko proposer bino niveau ya meeting. Full oyo kendaki. Avant de proposer bino, nous revenons sur ce communiqué. Avis de recherche. Monsieur Guy Kalemba azali koluka mama na ye na kombo ya mama Vicky Kikanzo Mabiala. Mama oyo azalaka na Kafunfu na Angola. Ti lelo depuis plus de 30 ans, mwana oyo azokoka ko retrouver mama na yete. Mwana par rapport à sa mère, ce n'est pas par rapport à son âge. Ouais. Monsieur Guy Kalemba azali ko retrouver mama Vicky Kikanzo Mabiala te. Yango azali ko senga na bandeko nyonso ba oyo ba viva na Funfu, soki bayebi mama Vicky Kikanzo Mabiala bakoka kosunga ye, ye numéro na ye eza plus 33 777 050 272 plus 33 777 050 272. Monsieur Guy Kalemba azali ko senga. Pona bandeko mususu makambu ya prière ya ba mama ya Londres. Le femme sage ezali kokoba. C'est déjà les 30 ici ne ba ko clôturer. Ba mama wana ba koliate ba komelate ezaka na poko mwati mo nini. Ce n'est pas parce que ya kolia ezo zanga, c'est parce que ba ko kanga mitema pona mboka na bango. Batu bakoya ebele, batu bakoya de partout na Londres. Pour nous participer à un marathon de prière. Marche de prière au Bazali Kosala. Tozakuna selon l'adresse. Les femmes sages de Londres, en collaboration avec le ministère de la Résurrection, vous présente Prayer Walk London, marche dans la prière à Londres. Une journée spéciale de prière pour la libération totale du Congo. Date le 30 juin 2018 de 13h à 19h. 30 jours de prière pour les femmes sages partout dans le monde entier du 1er au 30 juin 2018. Le 30 juin de 13h à 19h, ça sera une journée spéciale de prière intense pour ce grand pays, la République démocratique du Congo. Nous invitons toutes les femmes congolaises et amis du Congo. Venez et prions ensemble pour la libération totale du Congo. À ne pas manquer. Lieu 117 Bruce Grove, London N17 6UR. Congo et Kobonga. Balinga balinga te. Congo et Kobonga. Que Dieu vous bénisse. Mais pendant ce temps, Banekonanga, pour te construire qui s'en a image, il y a ce qui a été le meeting de Moïse Katumbi.
Mais pendant ce temps, ndeko ya ba Congolais debout bazali à côté les mabisika nyonso pona marche o bakosala le 30 juin à Bruxelles. Le 30 juin, syndicat de Colonna ba Congolais debout bazana à Bruxelles. Mais campagne bandi, il y a diabolisation dans ndenga blague. De fois on a mis tout qu'est-ce que nous avons besoin finalement? Campagne de diabolisation. Qu'est-ce que nous voulons finalement? Nini to Lukaka. Est-ce que eux ont combat ou bien ils ont fait sa mission spéciale? Il y a de déstabiliser tous ceux qui osent défendre la cause de la République, la cause du pays. Moi, je suis dokolo syndicat. N'a manifesté l'ambition politique mon côté. Il pouvait bien se taire. Mais le lotala kofingam, tongo midipo, lokola et lokomsus. Je ne sais pas si les combats doivent se résumer dans l'intox, dans les mensonges, dans le kuta, dans le kofinga. C'est ça les combats. Si c'est ça les combats, donc ça ne sert à rien. Le 30 juin, Bandeko Bakozala est belé à Bruxelles pour nous marcher avec le syndicat de Congolais Congolais debout. Il y en a qui veulent aller saboter cette œuvre pour nous couper ça bakozina bango bazana Kinshasa ba élément. Il y a qu'à s'attaquer. Parce que vous verrez, tout ce qui aura comme le col a raté. Vous verrez ici la RTNC Télé 50. Bako Sepeli Sabino Nango. Mais se servir de qui que ces gens-là sont. Mais ils vont se mettre à diaboliser mon toit. Oh, mon toit salibo. Bangonde. Je dois encourager Bande Konanga. Si j'étais autorisé de sortir du pays, je serais avec vous. Ne marchez pas. Mais hélas. Dengemoko. Manifestation ya kafuka foko salema na Ottawa na Canada. Adresse topesa kibino eza na parc oyo eza liboso ya ambassade ya RDC na Ottawa na Canada. Le 30 makambo ko salema wana bokozala na kati ya parc nde bisika manifestation ezali ba numéro topesa kibino ya keso ki obungi okoti kokende me okobunga te quand même. Ambassade ya mboka na yo. Voilà bande konanga. Tozwana une image de ce qui a été le meeting. Oyo Moïse Katumbi Chapwe est intervenu encore une fois de plus par vidéoconférence. Comment ça s'est passé? Kuna à Lubumbashi. Nani anampenda Moïse Kilole hiyo? 2 meetings monstres en l'espace de quelques jours seulement dans les 2 plus grandes villes du pays. Il faut le faire. C'est cela l'exploit réédité par la plateforme électorale Ensemble pour le changement du candidat président de la République Moïse Katumbi Chapwe. Le rendez-vous de Lubumbashi a été convoqué le samedi 23 juin 2018 par l'honorable Antoine Gabriel Tumbu Kumwanza qui a drainé un monde fou, innombrable, sur le terrain de la Cité des Jeunes, loin du centre-ville. Un succès d'autant plus notable que l'autorisation de ce rassemblement n'a été accordée que la veille au soir. Ainsi donc, malgré les intimidations, l'impressionnant déploiement d'hommes en armes et en uniforme, la population a marché sans condition, sans frais de transport, vers ce rendez-vous au cours duquel elle a tenu à démontrer encore son soutien au politicien le plus populaire de la RDC. Mais bien sûr, il faudrait noter que l'honorable Moïse Katumbi Chapwe est ce seul acteur sur l'échiquier national qui réussit à déplacer des foules en son absence physique.
La Cité des Jeunes a donc refusé du monde, et ceci sans qu'aucun commerce n'ait été fermé, sans qu'aucune école n'ait été empêchée de fonctionner, sans aucune contrainte sur les participants, comme il est d'usage dans le camp opposé. C'est clair, message yoi. Le 23 décembre, nani président de la République. Nani président de la République. Nani atavote Moïse, nani atavote Moïse. Et kwa shebe nye huku, kwa shebe nye huku. Kokote bisonyo so Moïse Katumbi. Kokote bisonyo so Moïse Katumbi. Ok. Afu maneno kuko baba moya asema kule uende ukawambie batoto mwisho wa mbio ni nini? Moize wanene kijiba longo. Moize wanene kijiba longo. Moize wanene kijiba longo. Muna nini? Nani yako na peplo mu Kongo? Nani? Nani wakupita Moize? Nani anapenda Moize? Ni kama La population a voulu véhément dire son amour pour le futur président de la RDC, dont l'intervention en direct n'a pu avoir lieu en raison d'une connexion Internet très faible. Bien sûr, on est en RDC. Un désagrément pour lequel le candidat président a tenu à s'excuser. Dans l'attente de son arrivée prochaine et des meetings qu'il animera en personne, ses équipes sur le terrain vont continuer à enchaîner les meetings sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous remercions les communiqués américains, nous appliquons mikono sana. Tutayua liste noire ya boli. Pepe tunaniadi hapa ba jeune. Muko na makazi. No, nina ulizo muko na makazi. Jambo hili. Alikwenda nilisemaka ile mambo kwa Afrika du Sud, asema kuya mko nupo kwa matracteur. Donc sema kama tunaisha tu mambo yake naisha. Première chose ni kuingiza kila province au moins 1000 tracteurs. Au moins 1000 tracteurs. Hatutaki tena jambo hili. Hatutaki tena kulima na mikono. Moïse haina chanson. Moïse eko pale eko na programme yake clair. Tayari eko entouré na ba savant. Dès qu'anashuka anasema domaine social ni hivi, domaine financier ni hivi, domaine politique ni hivi, domaine juridique ni hivi. Eko nabyo 4 piliers. Achache baba, achache. Mungu atimiachilie. Ona yote. Juu ya kuimachikelea leo kule kwa nanga ule informaticien ule kwa masekre yote ya nani ya bure. Ego wapi? Wawawe. Anaenda na biote kwa Trump kumikono. Ndio wanaanza kutorona mecho. No, ambaka. Ile kibero jua ni mwambie sema on va te faire rien. Rien. C'est tout comme rien. Utasambaka. Wanapuna na zamba baseloigné baboyi makambo. Maintenant nazomi tout na ba élection ko sale makaka boy. Soki un opposant azana meeting akosala akena zamba. Soki bango bazana meeting akosala basali na centre ville. Et résultat élection wane kosala neni ekozala neni. Voilà bande konanga bobo sanate pour la RDC monde. Pour tout ce qui concerne la question Missous, il y a des détails Missous, tu peux sa cabine numéro ya Papa Pierrot,
numéro ya Maman Pauline Lumumba, numéro ya staff oyo topesa bino, ya Papa Adrien, donc numéro ya staff oyo topesa bino ezalaki mpona bose referaka mpona quand même badetail mosusu parce que ndenge nayebisaka bino au Congo on se connaît mais libanda mboka biso toyebani te, toyebi mpenza te, toyebi baréalité ya kuna te. Compte ndenge efongwamaki na makambo ebele mieux vaut qu'on se réfère pas Papa Pierrot, Maman Pauline, bande kwa staff nyonso tu wana parce que bango nde basalaki ba démarche kuna, bango nde bazana ba document, bango nde basignaki ainsi de suite. Mais loko na koloba RDC Monde eza mbongo na poche ya Congo. RDC Monde mbongo na libenga ya RDC ya Congo, pas ya mutu. RDC Monde tia mbongo na poche ya Congo pona makambo ya bien. RDC Monde kakaboui. Constance, transparence yango bokomona même ceux qui 100 francs na yo ko etan kakaka information tinganya te 100 francs 1000 francs et ko etan kaka rapport transparence, constance, logique de l'Okoana Yangomoni, ils ont tellement sécurisé. Bon, continuer. Je suis content de continuer à sensibiliser Batou. Je suis content de continuer à tia Bambongo. Je suis content de signer ordre permanent pour Nambongo Kota qu'à chaque fin du mois automatiquement. Merci Nabino Bandekonangatu. Ndenge toko sili sabo etoki encore na procès ya Rosimu Kendi Chimanga de l'autre à 25 total oyo koleka toko memela bino yango bien qu'on oublie vite basi bakundi papa nae tobosa. Merci na bandi to monani na malasima. Merci na bandeko oyo bako benga biso pour na demande na biso toko zela. Il y a quand même des promesses pour na senga kibinoki pour nous permettre d'être trop en mouvement et vous amener ce qu'il faut, surtout à la Kinshasa. Kokende boy, to sengaki, ce qui mutu ya mutema malam. Akosombe la biso moto, moko ya bien, tomi balé et kosunga biso. Et ça quand cadre ya musal. Yango chaque fois que je parle de ça, je ne cesse de dire merci. Na bande ko tout. O bakanisa kabiso pe basunga kabiso. Merci Nabino. Ya kosunga biso za kosunga biso ya RDC Monde eza ya RDC Monde parce que eza mbongo na poche ya RDC. Oh monsieur Tambo yemoko ta kola mukake azumbongo Pauline Lumumba kola mukabo yake azum verrouillé. Mais nous devons faire ça pour ne pas être dépendant des autres. On doit être indépendant, dépendant de nous-mêmes, car la main qui donne c'est celle qui domine. Merci. Bande konanga. Nalinga kito solo la mwa mukende ngwana. Tomonani.